alobi weza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya chemima ibele. Mona benga fa nazongi hôpital mekolo bate. Je me suis bien en affaire, ya moda benga en affaire ka ya tourner mais na ABC naza na matadi. Peut-être soka bengio atunio lobaka na matadi. Quand on a ça l'accident, vraiment et ça qui est pas si makasi. Et ça qui est tellement pas si, mais elle était à l'hôpital, azaki na moyen roya kotala ngate. Azotumbole o mta maladie matama minene boye. Donc samedi nango on va plus pour me dire que mon mia kufi. Donc nani wananda yo abunga nzela. Na habité. Il y a repris ce témoignage à Momi. Na habité témoignage on banda wapi. Na reçu qui c'est la ngo wapi. Na habité, elle était une sœur. Momi s'est fâché vite quand ndenga penasa. Momi amdo silika ou asidiki. Mais kobomba kanda te wana kop na été. Ataka jamais kobomba kanda soka sidiki. Momi toko sidika mutu mo sa iso dika mutu sidiki biso mibale. Omona nga tikali na kanda kaka ye afa. Abenga inga senga ibodi bisi falimbisa e kaka. Limbisa e kaka. Momi zala mabe soko c'est justifié. Et Rosala Mabe, ceux qui peuvent se justifier, et Rosala Mabe, si on a des missions au lelo, na bino, c'est parce que na baki na le baptiste sous comme ça 40 jours na se ya mabele. Na respecter mémoire ya sœur nanga. Na respecter mémoire na ye. Je suis sûre et certaine ceux qui zala ki penga mutu na lisa ki mutu nanga na se, elle allait faire pareil. Voilà. Na respecter mémoire na ye, je suis venue aujourd'hui kolobake conscience ce qui m'a koufi après liwa ya mutu tozongeli ba comportement na biso te ça en tout cas non c'est nzamba sunganga ke ezanga te liwa ya Suzy oyo azwa kita ya côté anga lokola grande sœur azwa kita ya côté anga lokola copine azotalisanga makambo musu na oyeba te fa limbisa fa limbisa mama fo oyeba ko limbisa Suzy beta li solo awa na micro libre et pas ya chemima ibele. 20e jour lelo disparition de Gono Tsuzuba le premier jour au Yokaka disparition de Gono sala kondengeni. Habité disparition so ko sa mutu ni a pas passé. Donc j'étais tellement choquée na koka ko digérer yango te. Na koka ko digérer yango te parce que nakoka ko bloba témoignage à suscité nakoka po beta masolo suscité surtout dans le passé en kokangote en tout cas charge on a des tisiko na zo force au sala ngote mais souci pour moi il était une sœur na baté to koma ba camarade ndenge nini to koma ki bandeko ndenge nini mais elle était pour moi une sœur quand ndenge zalara dans une famille. Il y a des problèmes dans une famille, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a tout dans la famille. Donc pour Nanga Suzy, Aza camarade, mais elle était ma soeur. Donc copine et puis Yaya, grande soeur Oyo, Soki Ayo Kingana Likambu. Modèle au katane langa rondi makutu teke tozaba kama. Wana penda esanga fa tuto kende tozonga na za mukolo na yo. Na solo la kina Suzy mardi. Parce qu'il y a un accident. Nazokaki po na ba suka ton momi akoma ekobela abanda ko linga lisusu te batu baye ba anda ko linga lisusu te batu baye ba qu'elle était malade. Des fois soka ko hôpital mona benga fa nazongi hôpital mais ko lobate je me suis benga fa ya moda benga nga fa ka ya tourner mais na ABC naza na matadi peut-être soka bengio atunio lobaka na matadi. Quand on a ça l'accident, vraiment et ça qui est pas si makasi, et ça qui est tellement pas si, mais elle était à l'hôpital, azaki na moyen roya kotala ngate. Aye ko benga ngai pour me dire que non maman
nazotindela mbongo tozakosa cotisation matanga ya papa ya bacoquette akufaka ye mutu abandaki koboma mbongo wana nde aye koyebisa ngai ke nazotindela mbongo ya matanga papa bacoquette je ne savais pas pourquoi natungi po te mama yo pesa ye kaka nazokendaka bohôpital mingi na tante ya kosimba bambongo tosololi atindelinga mbongo. Et après, elle m'a appelé le mardi. Fa boni lokolo. Maman lokolo passe dans son kokota mbolate. Fata la place naza. Azaki na kati hôpital. Je maman pour la nini boye. Bifa pardon ko syndicate. Donc nazo yebate mais ne naza boye na yaki nanga kutu te pour naza l'hospitaliser na yaki kaka po na okaki moi étouffement. Na komi awa bakangi ngai na mais yo lobaki nango zoya na banda te fa na koya na banda lundi bozana bonne wana ngabi se wi nazana bonheur abi passer nga bonheur bébé bonheur je vais venir le lundi à la maison bonheur parce que oui je vais t'attendre maman à sololi pe na grande sœur ya mes jeunes azo ya ba fufu na olambela ngai to seki ngabi oyo muta malade matama be moi écoute bato ba okelo mawa kozo beleza te to seki abi efa ninganga balinga sute na simba téléphone tamula ina kati na bengo ermo akati ngoni samedi na tongo tema na zaki na ba problème de déménagement na bande kokota na ndako mususu asika na fendi boye na moni Mirma akomi na groupe qui est beau vérifier nanu momi on dirait a eu problème momi a eu problème ngana e baté na ndeni na bandi ko benga Cécile na bandi obenga ye mo numéro momi ezo sonner même muto yamba te na bengi Cécile ndenge na hôpital kuna bantu ande ko lala te donc il est pas zongaki Cécile ndena lele azongaki mais tango déjà problème ane quoi ki ba benga kisko na hôpital mais ça bengi bibo ebisa Cécile grande sœur naza na besoin na donc na bengi Cécile oh ya femme boni ngabisi momi aza na problème ote momi aza bien ngakutu na nzela nazo ke l'hôpital naza na nzela na okende hôpital na kati na komi na bengi mi manga bite ocho benga Cécile abi na nga momi aza bien aza na nzela zo kende hôpital mais mutema na comprendre ki te mutema na nga malgré Cécile abi senga bon je t'ai pas assuré mutema na oki mutema bien te na bima na lipapa na bima bizarre na bimi na banjo kende pas to kende pe na ebite na banjo ko insister ko benga na bengi Yvette kamana na somso yaki awa na ndako Yvette ayambinga yebisinga biote nga naza na ndako te mais nazo lingana kende hôpital benga na okana na ndako bandi ko insister ko benga na bandi ko insister ko benga na ekozwa ya Serge. Il y a Serge, un grand frère à Suzy. Ah d'accord. Au Suzy à Landa. Dans le il y a Serge. Il y a Serge Absingafa. Landa Bisomba, ou Suzy a Poufine, c'était il y a Serge. On a auto sur la Cécile, c'est cela Absinga Suzy a habité. Landa Bisomba, mon bien Poufine. Donc, et ça là, on a le quoi traumatisme. Mais dans une moto, on a tout un bon moto, moto, non, il battait non, ok, wapi. Donc, on benga bateau, on benga bateau. Ayo komana médecin de nuit ba bisinga au commis retard ba ochoke na Corsico 51 de la ndeba on hôpital ni ba kufela ki na médecin de nuit na Sosimat. Ah d'accord. Te dans la dit ba roti na 51 na côté ici déjà ba côté d'accord à Suzy les pasteurs Briali abimisi vidéo ala kisinga indenge bazo côté sa momina vraiment na mona ko on dirait mardi wana benga ngande poala kangai papesa nga maloba de suka poto seka makasi mardi nazo tumbole o muta maladie matama minene boye donc samedi nango on va plus pour me dire que mon mia kufi donc na habité ne ya repesa témoignage à momi na habité témoignage on banda wapi na rosuki c'est lango wapi. Elle était une sœur.
momi s'est fâché vite kandenga penazara momi amando silika ou asidiki mais kobomba kanda te wana cop na été ataka jamais kobomba kanda soka sidiki momi toko sidika mutu mo sa biso lika mutu sidiki biso mibale omona nga tikali na kanda kaka ye afa abenga yenga senga ebodimbisi fa limbisa ye kaka limbisa ye kaka momi ozala ka bongo te fa ye bako limbisa. Donc c'était un peu ça. Merci beaucoup Maman Fatou Kayembe, merci pour nous relater l'histoire. Ils auront vraiment mon temps à Maman Fatou Kayembe pour tout le temps par rapport à Panzanteke. La disparition il y a des gens souci bantu Maman Fatou Kayembe qui tient l'esprit, c'est ça. Les gens makambo yaka. Ce sont des choses qui arrivent. Dans toutes circonstances, il faut glorifier toujours l'Éternel parce qu'il y a des maîtres à taper à circonstances. Il y a des pourquoi qui maman na biso sous-ibant ou biso tout devant nous bengue momi là la reçoit na raisonner momi na raisonner mon président man kasongo mutabatsa kombo momi il y a une forme donc pas c'est ça la biso nyo surtout maman Fatou Kayembe qui s'exprime là pena mai pangusa mai mis sur le 40e jour ya maman na biso depuis atenda personnel biso ba to tikali to prendre cas conscience maman Fatou Kayembe moi question moza di par curiosité. Organisation matin ya maman la biso momi vous avez vraiment motivé scotché branché mais et après et comme il n'a pas problème et belé surtout les raisons ça n'a pas mbongo ya maman la biso Gabriel et ça arrive vraiment polémique surtout dans internet mais peu importe polémique mais bon c'est que maman la biso ça toujours na mort d'après yon acte wana ya raison ça mbongo ezalaki yo moko mutu préféré raison ça mbongo to ki ba président ndemba pesa ki mot d'ordre ya raison ça mbongo na baki na ole la souzi si o motema nange ko fande le week-end koki lelo eza 40e jour ya souzi na sa mabele atiki ndako na na ina fanda na deuxième famille na parce que famille o eza deuxième famille o souzi atiki linga elle est partie mais moi je suis sûre et certaine qu'atiki na babantu donc eza famille na ngai na ina kaboya na bango pasi oyo kobungisa mwana na bango ya star kobungisa mwana na bango ya jeune fille mwana na bango azaki pe na mot à dire na kata libota ya facilité. Donc j'aurai pas le temps pour expliquer des choses que je connais pas. Eza makamususu oyo moko yebi ko yebi na makamususu oyebi te neti makamunyoso ko tuna nga je connais pas na yebi. Moi c'est que je sais Gabi est ma sœur, elle restera toujours ma sœur. Ce qui je peux jamais passer à la télé pour na finga Gabi parce que c'est une sœur pour moi. Et oyo c'est lobami, oyo c'est salami. Peu importe nga et le belingue de l'autre côté. Je ne crois pas que Kofinga ici est le mutu pour sanzoto. Je ne crois pas que Kofinga ici est boma mutu. Na mokili assez faut to s'attendre na nyonso na ba injure na ba humiliation na ba ko bois que la paix ba fleur. O eza motu ya eza mutu na mutu aye bandeni azotambola na sa mabele. Pona ngai suzi aza repère moko malamu oyo na kotika ko bosa na te. Na suka na ye akoma ki sorozo soya na ye. C'est comme si azaki oyebisa biso makambo mobo o biso ndeto ande ko comprendre te ke azo linga te ya bino ke non na okende botika la boye mais sans pourtant ko comprendre to ko mino baka yo ko minini ko ma pasteur boye boye yana ba makambo susu tu vois dans la vie quand on grandit faut to kola na nyonso on peut pas seulement ko kola na nzoto mais na makanisi to tikala la bomwana non babiloko eza futilité ba banalité lobaki ekendaki ezongaki. Tu penses que si je suis là pour me justifier après ça va m'apporter quoi comme solution que yenda za na raison yenda za na faute te non na raison na faute eza problème te et loko ici eza consommé. Moi Gabi c'est ma sœur, elle restera ma sœur afinganga a ignorenga aboyanga mais le soir yoki na chemutu nanga na se akokanga mutema te oya, c'est ça qui importe. Merci donc c'est important tena banda ko se justifier pour la nini na sala ki pour la zone qui ça qui ce qui peut-être acte wana et blessé qui ma sœur en tout cas devant
batu nyonso ba Hollanda simina baza en direct na TikTok na on a soki 200 et quelques personnes ba Hollanda. Si réellement j'avais blessé ma sœur na acte à kozongi sambongo, je lui demande pardon devant tout le monde. Mais moi, je serais incapable de faire quelque chose là où il y a des adultes, là où il y a des présidents qui sont Nicolo plus que nga. Voilà. Donc je serais incapable. Mais comme c'est déjà consommé, peut-être et vers ça qui est pour ceux qui pensent qui nga peut nga na okapasi ndengeni na lelinde de konanga ndengeni na lelinde de konanga mais bazongi selingai bazongi selinga mbo en tout cas imeski na katio pour battre comprendre que ça en direct na émission puis aussi en direct na TikTok micro et debiso aussi mais la maman fa tout cas ni pour battre comprendre que micro balona na ebi makambo ya téléphone. Merci beaucoup à nos abonnés très chers fidèles internet. C'est un peu ça. Donc na mokili lelo batu bazolinga nde kokola te. Lelo mutu akomi omona so balobi no okoli. On dirait c'est injure, mais moi je trouve ça stupidité. Voilà. Pour balobi elenga mokili kola mona bakoko simbanzete. Moi quand je vois ma grand-mère au azalelo na 90 ans de vie na kumisa nzambe na loba nzambe c'est biso pe to kozwa ngolu oyo e bongo soki tozo kola na nzoto mena makanisi na mutu tozo lingo kola te tozo tika la kaka ici comme moko seke to sa de l'autre côté. Ma sœur Gabrielle qui est ma sœur, ma grande sœur, ma copine, ma collègue de service, si réellement je t'avais blessé, parce que après 40 jours, il y a Momi. Voilà. Si réellement, moi, Fatou, comme ta sœur, parce que Nabi Kende Yazana Batu, il y a ba capture, Batu, il y a ba nini, barozwa. Ce qui n'a pas ça qui passe, Limbisanga, na komba yesoyo, na zwarata ton ya okebeta ma bolongo na ngana se. Pour na kosambela limbisanga zo espace zo place na kati ya motema no ba komisela au message oyo tu resteras ma soeur. Moi je n'ai aucun problème na lobi karakia devant mikolo na koko ça la jamais loko sans maloba na bango mais loko laisser retomber nyo se kwela kinga j'accepte et j'assume. En tout cas j'accepte et j'assume pour te demander pardon. Parce que lelo batu ba okola na nzoto mena mutu ba okola te lelo ba comédien to comment reçoit conscience ce qui mutu akufi après liwa ya mutu to zongeli ba comportement na biso te ça en tout cas non senga nzamba sunganga ke ezanga te liwa ya Suzy oyo azwa kita ya côté anga lokola grande sœur azwa kita ya côté anga lokola copine azotali sanga makamu musu no yeba te fa limbisa fae limbisa mama fo yeba ko limbisa Suzy beta li solo Suzy akufi o ko kufu eza deuxième tour parce que akufa qui déjà na HJ et là où elle était partie a beta ki li solo esika utaki emsungolu onzamba sali Suzy a sala ngate a sala ngoyote beta ki li solo ko il était visu histoire na voilà akutaki ba magasin mutu na mutu azoteka na kati ya magasin na ye mais ye na kati ya magasin abandai koteka te mais batu bazo sa la connaissance sur place moi na ye teka mais ba ye bana kité na ndenga yake ozonga nzamba pesi ngolu aya ko se repentir pe aya ko pardonner. Suzy avait pardonné tout le monde sans exception. Elle bandait ko sanga fa na limbisi vraiment que personne a une culpabilité moro boyote nga onga maloba Suzy na solo la naye je le dis devant Dieu tout puissant devant la famille de Suzy Bantu qui est son grand frère yaya na ya mkolo asa awa ya papi Bantu azo yokanga Suzy avait pardonné. Suzy tia kei abongisa kinzela na yango nga na kotika ko permettre te mutu mo ya sa salité na nzela Suzy sika kei abongisa kinzela na elle a pardonné tout le monde fae nazo kende sika boy mama comment nango mabete tala boy mutu oyo ye moko azui courage a olimbisa batu qui suis-je moi pona boya ko limbisa mutu pona liwa ya Suzy non je suis personne tozalaka batu tozalaka na
moi moment il y a réflexion à mukie que ce qui mutoyo et comme lié boy souci azwa ki tanza bazongisi aye à réparer à sengi bolimbis na ba ko asala émission na ebi ki bato azongisaki zongisaki elle avait fait une émission pour dire que non na limbisi bato pardon ezalaka sincère teka na vie nanga so na lobino teka je te pardonne pardonne na yo na otika la kosala sembla te na yo lakso ke teka na sali boye. Et puis moi quand je demande pardon je le demande avec mon cœur. Avec mon cœur, je peux pas demander pardon pour na sala sembla la tse wana eza mabe ya moni ba mawa ezo côté belé parce que toza ba hypocrite. Olingi teka te aya sengyo bolimbisi on dit ni yango sincèrement te mais tu fais semblant. Netinga je le dis na zongeli na sengi Gabriel pardon. C'est à Gabriel de voir si elle veut me pardonner à Salango. Si elle ne veut pas, elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Dans la vie, il faut être sincère. Dans la vie, il faut être sincère. Ouais. Merci beaucoup, Gabriel. Maman Gabi, Tumba, à la émission, à Hollande, vraiment, on la capture. On pardon, on sincère. Bongo, Nene Boutaï, ou Azapin de Koya, Gabriel, ou ça qui va émission à propos de Combo Nayo. Déjà, je n'ai pas de problème avec elle. Donc, Nanalikam Naiti. Peut-être qu'il y a une chose à Nalikam Tanga, il y a un Zambé. Mais moi, tel que je suis là, en tout cas, problème n'est pas en côté. Peut-être à ses côtés, à mes côtés, ça rendait dans les Kamba Gabriel. Parce que ça sert, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai des sœurs, j'ai de grandes sœurs, j'ai de grands frères, j'ai une famille, j'ai des amis. À ma grande surprise, na Vanda qui m'a montré une émission que ma grande sœur a fait. Ta grande sœur propre. En tout cas, Nassivika qui m'a cassé, je lui avais dit, je t'avais pas permis de justifier. Ah, d'accord. Pour au moins dans mon kilo, soro sali malamu ozalamabe, soro sali mabe ozalamabe, soro c'est justifié et ozalamabe, ce qui peut que c'est justifié te et ozalamabe. So na sa des missions au lelo na bino, c'est parce que na baki na ko le baptiste souzia ko ça 40 jours na se ya mabele. Na respecter mémoire ya sœur nanga. Na respecter mémoire na ye. Je suis sûre et certaine ce que zala ki pengam tu na la lisa ki mutu nanga na se. Elle allait faire pareil. Voilà. Na respecté mémoire naïe. Je suis venue aujourd'hui. Kolobake. Marambunyo soele kaki na matanga suzi. Na mutu na ngafatu ezate. Avançons. Merci beaucoup. Voilà. Avançons. Le 40e jour, il y a maman la disparition maman de suzi bantu akokisi. Na mabele donc avançons le banango maman la biso fatuka embe. Ebelele. Chauna na rutu cha mama yake na para yefsi na bana dodo na bala mafuma kimongila embondon cry bame makamota makela bokile to nokito kimisa banyama kara mapeko to fumbali misimba tikiba poso pilipili la tomate la ta varese moko mais jamais bete équipe moko nditi ba pese miso komona ya bulazo mona ba immeuble zo mona ba amer okazo mona ka salté na poubelle ndeka to le kilikoleza kana libakute mais moko la kuto na kana libanga ndako mbana kilikoleza na libaku mama fatuka imbe na ebité obito Claude ba oyo to kota na biso na muke na moi ma solo pe à théâtre to bendaka moi et le mo zo circuler na internet par rapport à ba acte oyo ils ont posé ils ont passé na internet d'après yo comment on a ranking ya maman na biso Thérèse ya oza moko ya ba concert na yo bosala ne musala moko moi na ele kana TV lo ba propos moko technique concernant ta sœur et c'est que non ndenge l'autre émission moi na Teka Thérèse pour nga c'est une grande sœur. On a koko loba babi singa famille bendanaka et katanaka te. Lisa nga na ebi Lisa pa Thérèse. Nga na ebi Lisa za mwana ya mama Thérèse. Deux fois bana air moko bo ba perdaka ba pédale na bango. Pour nga pe Lisa za mwana obenga nga mama leki parce que c'est la fille à Thérèse. Lisa Maman Nana, Kumba Nana, son akangango makasi c'est par toi. C'est ta mère. Quel que soit problème tonini, moi nazala toujours na sama kola maman. Maman zala na faute te. Kumba Nana, na ebiongo pa na yo. Lisa maman zala toujours na raison. Mukolo azalaka toujours na raison. Na otikalaka jamais kopé so raison. Na makambu nyonso. Sala nenge mwana mayela salaka ezala te ko finga ya batu to nini nde lembiso va chercher ta mère et puis va arranger avec lui
c'est ta mère. Nana pe aza mwana na yo makila ya munoko biso bali bato bengaka macha mumenu babwaka nyonso tuté so bwaki yaka na ndambo komela donc koyoka na obatute koyoka batute aza mwana na yo yebaka ndeni nyosala na ye voilà nous monter que ça moi soni il s'agit de réputation ya maman na biso Thérèse mwana ndeki na télévision na émission et puis na ba TikTok et TikTok lelo oyo et comment le la marambu ya télévision na banini tozo mona ngo ba star minene kutu bana na bango ba yo lo bana TV aoza mtali bosote lelo tokomi na monde moko boye réseaux sociaux et ko bafouer éducation ya bana biso réseaux sociaux et ko bebisa makambo belé na kata ba famille na biso donc et ça dans le quoi sikate tu veux dire que par là Thérèse au bon maman na non to ye mwana wana au boya maman na ya vite le lot atanenga finge bon so ka okike maman na ya kwei kuna okima mbango okende so pa okike mwana na yesu likambo kuna okima mbango okende donc na makamba famille vraiment na senga bato balinga ochami no rosonge na makamba famille bo mekana ko benda c'est pas pour yeba lo ba ke non singa famille benda na mekata na voilà et le auto moni maman na biso c'était un bagaza pe na ba voice auto temps on a ba émission et belé par rapport ya lo bagé ba voice au maman Thérèse atindeli à garder en compte ba preuve tangible d'après yo ba divergence entre maman Thérèse na septième baga yo so ndenge ni taki maman Fatou Kayembe oyo boza moko ba émission na tala raté na yebi ngote donc naza na maîtrise à marambwana te je peux pas parler sur ça wana isa entre bango mibale na yebite na telle émission c'était na telle émission na té donc on peut ça témoignage te on peut ça conseil na likambo na ozwa maîtrise te merci. Merci beaucoup maman Fatou Kayembe question na biso suka po to zo bina ta ibelete yako keno be mama bebele parce que ça pe na ma yako lela ndeko na yo oyo za moko ya ba servo bozo gini temps ya vendre ensemble lelo oyo to moni na théâtre bino banda théâtre kala lelo oyo to moni na théâtre et comme na décan on se le dit to so longo famille libota na ba cook to so mona kuna famille libota ndi ba sala ba dispute na les ba cook mais oyo za ba artiste comédien biso ba éducateur ya masse or biso to comme c'est le contraire comme on a zoom manande ko na ye gérer compétence so ba artiste comédien ba l'équipe de télévision pour ba finga na d'après yo et toi qui maman Fatou Kayembe oza moko pe ba makambo ba nango tongo ko ba ni pour ba acte wana déjà pour nanga na roloba nanu ke famille libota na les abakouk les aba supporteurs pour nanga na robenga ngobongo déjà supporteurs sur à côté na stade à salara o muté mané lingi mais joueur a obeta balé na kati donc et marambo supporter a sala libanda et tali joueur voilà souci à joueur ils a marqué bi quel que soit belle vie si là baza bandeko ba osa musala yango des importants ba o bazo loba et ça bangote pour en aucun jour na ebité soki yoko ozala na ba preuve wana otela nga mais en aucun jour na tikate ya ke Belleville l'équipe na TV fingi si la to si la l'équipe na TV fingi Belleville yo za nango te ouais ba on balise non na mona te opposer ma question non éclaircir yo place wana en aucun jour Belleville à l'écran na télévision pour finga sila en aucun jour sila à l'écran na télévision pour finga Belleville bato bazo supporter bango nde bazo sa barande na bango makambo wana est concerné Belleville et concerné sila te ozomona wana eza makambo ya ba supporter eza makambo ya ba fan siko ba fan na osengaka keno moni de bozaka na pasi moko boso tozu problème moi ça me fait du bien malgré bo finga biso deux fois na vie fondi ma critique ba critique na bino et ça la biso bien pour toi avancer to yeba nini photo bongisa na nini photo tika c'est pas du tout mal la critique et là on a sepela na bino pezaka tant to zora pasi bo konta likambo ngo bo lobaka ça veut dire que bolinga biso malgré ba divergence malgré tout boté na biso bo sunga kaka bandeko na bino que ma bezalate on peut ça conseiller pas fan bon OK tout que nous conseille pas fan bo sunga bandeko na bino bazala bien ce sont des sœurs et likono bazaba na papa moko hein mon vieux mon papa on a benga bon avocat personnel président Lombe bana na ye ba utina muchopo na ye de so bani ba kabona papa bon so atie kita bina lingi sauter et si là donc na marambo yo
bino nde bafani bozokendisa bamoto bozokendisa boye po ezala na commentaire bato bafingaka eza bafane ezala na banini jamais omona belver oleka po finga jamais omona sila koleka po finga baza baseur baotikala baseur mpo nde naloba yango chaque fois nalobaki bacomédien tozalaka bana papa moko papa na biso eza théâtre toza bamama différente mais papa na biso eza théâtre so mosala esangisi biso tosangana tosala donc ngana droit jusque là namona ate sila na Belvi na problème te namona yango te mama sila na mama na biso Belvi kan bana mona problème te opesi conseil ba fan puisque pona bandeko bakoma ngana papa kulutu ngana za noko ngana za tata mwasi nde bango nde bazo sala siko boy d'après yo teke mama kosi no kopesa bango oyo baza ba artiste comédien o lelo pe bazo monopole lobby pe bakomi na place pe ba l'équipe l'air mususu kosi no kopesa bango ngana yebi ke toaka théâtre ko sa musala point barre. Et puis bandeko na biso wana bayebake na biso na bango to bandeko na biso na bango babenga biso ba éducateur à masse. Quand on éduque, on doit d'abord être éduqué. Voilà. Pour être éduqué, il faut une éducation voilà. Quelque part. Donc ça veut dire que nous devons réfléchir à la famille. Voilà. À part famille, il y a l'école et l'église. Vraiment, le lot, na comme on dirait, batu ba abandonner ming éducation, il y a famille, il y a classe, na église, bah c'est plein, il y a balabala. Or, éducation du fils, et éducation moro et apportera jamais et le kamalam la vie à moto. Donc quand on voit Fatou parler, on sent déjà que c'est une famille, peut-être famille à Baliboma, famille à Bakizengi, famille à Batope Baza instruite Kamouan. Donc tant que on est TV, yebara ko contrôlera malobana yo, na lobanini. Combien de millions de personnes ba otalanga et puis na kati ya bato wana bandoki baza ba magicien baza ba clitiste baza ba pasteur baza qui ba limo qui esalema na liloba toto bossa na ke bible zo ba so commencement était la parole maloba mususu yo kobimisa na munoko no ekobendo singa vino mobimba. Quand tu passes à la télé, il faut savoir nini nazanango pour naloba. Moi j'aime pas passer à la télé pour rien dire. Voilà. Donc quand je passe à la télé, il faut naza un message. Voilà. Quand je passe à la télé, il faut que je dise quelque chose oyo et quoi aboutir peut apporter et le quoi bien. Voilà. Et ça te que yo obazo ben éducateur ya masse, on leki na télévision, on la kisibana imbécile. Désolé pour le bango. Moi na moi mukel lingara teka makasi ayoki teka bimisi momoro boye. Moi na nazu ya capter ngo. Lobi ya ne mo pa le baneli pa bini imbécile. O éduquer te o détruire. O détruire makasi. Détruire. Voilà. Donc ba artiste faut boye ba ke boza éducateur ya masse point barre. Merci. Merci beaucoup maman Fatou Kaimbe savoir que maman Fatou Kaimbe azana moi terrain na savoir et puis intelligence ya ko panzantege par rapport à makambo etali lelo auto monde mangona biso Ursule Pechanga na Nigeria azo tourner na ba Nigérien d'après yo la mona ki ba photos zo circuler puis ba vidéo zo ya et c'est l'onde ngeni ntaki ndeko na. Oh, je suis fière d'elle. Elle je l'appelle My Black. Donc je suis fière d'elle. C'est ça. Na minute tout ça la musala pour te apporter différence. Tout ça musala pour te tombola lokumu mboka. Tout ça musala te pour te fingisa. Tout ça musate poto kabolisa. Donc ceux qui black a sali loko bien photo beta maboko. Ceux qui beka masali loko bien to leki to beti maboko. Ceux qui bela sali loko bien to leki to beti maboko. Parce que c'est ça la fierté de notre travail. On n'est pas là pour ba préjuger mo rezangatina, ba injure ngana lobango mutu o aza musala na kati na ye. On a tenté pour la fertilité. On a tenté pour y avoir des loba, babiloko ils ont apporté tes locotés. Toi rarosa la raba débat na mamba musala. Total la nini photo sala nini ils ont bébé sa musala na biso et le roni photo bongisa. Le lot aux arasuna ba producteur, te biso moro to comment ba producteur y a pas si y a marama mike. C'est par babiloko bon en tout cas bravo à toi My Black et Ursule Pechanga. Encouragement et belé nzambe abmatisa sous belé et ya li sous belé koleka et puis à toi Gomez vraiment bon on des alaka tozo se soutenir na makambo malamu ole to luka na Monique Belvi azo mata nga ole na pousser ba force que amata li sous mais nga na komo benda Belvi na se pona ko ise na se nga na zo benda sila na se pona ko non ça c'est pas l'amour bolingo eza même bible zo ba biso sepela na o muninga za nango po yo posa nini o pambwa pona bato bazalaka na mitema moko egri mitema moko ya likundu nde ba Kongo ba bengaka faut bo changer
faut vous changer botika ko yina apporter la bénédiction te pona yo moko na moto ozoyina vraiment félicitations à Ursil Péchanga. Félicitations à Ursil Péchanga Black Laimami bakuku nyonso bafamille bota tout badina na la douce tout bandeko tout aux famille. La famille est sacrée. Quand on dit la famille est sacrée, la famille est sacrée. So muninga zo propulser zo kende liboso, il faut te pousser ya kende li sous sa kende à dépasser na ba frontière et ça vraiment plaisir ba pesha love tout na pesibino wa moto pesa bozali moi te cas perf maestro moi ba mère oyo ozali baku ya ko na katikati ya émission. Je me présente au nom de TK Perf Maestro moi na ba maman les chouyo to les mamans du monde entier tout penza kan te maman na biso Fatou Kayembe bokombo maman Fatou Kayembe abimisi oyo azali na kati mutema na asengi bolimbisi pe pa ndeko na ye oza kombo ya Gabi etumba asengi vraiment bolimbisi puis asengi bolimbisi na ba artiste tout oyo asala bango mabe maman Fatou Kayembe question mo awayo ozara abaku to la famille Bota. Naza artiste et comédienne. Je suis artiste et comédienne. OK. Je suis artiste et comédienne. Famille Bota et Abakouk, ce sont mes sœurs. Okay. Donc, Sila est ma sœur. On a le temps de s'appeler Mama Boni, Boni Santé. Belle-Vie est ma sœur. On a aussi le temps de s'appeler Mama Boni. Moi, je suis artiste et comédienne. Okay. Donc, Bango Bazaba collègue dans un point barre. Vous avez été d'ailleurs jouer dans SB? Oui, dans un joueur qui filme mon Kokuna. Pendant que Suzy a Koufaki, a qu'il fallait qu'il te tourne. Si la SNA fait qu'il te tourne, mais ça qui m'attend. Donc, n'a pas qu'il a retourné pour naza coller la momie. Donc, mais le quoi m'attend que c'est si nango n'a pas qu'il a retourné. Ils vont pas belle vie quand. Ouais, on a tourné déjà pas belle là. Na film à Gabriel, film à Gabriel à Komara. Na yebi sous sous-titre mais na tourné à l'époque. À l'époque, il y a. Vous avez combien de temps? En tout cas, vous mêlez. Ah, mais si on a nous avons appelé par rapport. Mais ils ont d'akunanga, n'a pas belle vie, nous là-bas benga, tu donnes encore la peine à la qui belle vie tourner dans une sac n'a qui tourner. Vous va dire nana. Et pas dire nana, na tourné paye une fois. Donc c'est aussi ma maison. Ngande na zabona ramutu ya mutu te na mutu nzambe. Donc tant que baza ba sœur nanga bandeko nanga, s'il s'agit d'aller jouer, je vais aller jouer. Donc ça et rien d'autre. Voilà. Merci beaucoup Maman Fatou Kayembe. Maman Fatou Kayembe. Merci pour le temps. On peut s'y malgré 40e jour ya ndeko na yo Suzy Bantu lelo. On peut s'y péta ya mayo vraiment na plateau pour la temps ya panza 40 pour vivre pendant moi si là si ebelé avait des gens au bandeko zela. Et l'obéli Maman Fatou Kayembe na émission par rapport à émission oyo et puis mot de la fin on a conseil ko produire pas d'artiste comédie tout entière conseil nous ko pesa na bango. Merci d'abord pour l'émission. Vraiment, on a comment éviter l'émission mingi pour na ba fertilité, ba banalité, mon roboyer. J'aime plus faire des émissions. Pour la bateau, ba déjà na kenda te bolimbi c'est belé. Ce n'est pas que na boya ko ya na émission na bino, c'est juste que moi j'aime quand je vais passer à la télé na zala na message. So na message te je peux pas venir pour na yana banana ko beta munoko. Si le ko munoko beta akali baku na yo bimisa likambo ko ko bimate pour na kaka biloba loba. Donc vraiment exact que na sabota rabino, exact que un message exact quitté. Botuna nga pour na ba témoignage ya momi tout ça. So na bandai ko lekate parce que fallait ina le la momi. Na ba ki na le la momi ti 40 jours. Lelo eza 40e jour ya momi na sia mabele. Yango na leki. Na linga pe na éclaircir na makambo nyonso elekaki na matanga. Donc lelo soki mutanga sa nanga émission par rapport ya koluka koyeba matanga ya momi témoignage, je suis disponible, je peux passer parce que 40 jours à momi koki na ye moko esika azali amoni kende konaye boya ki koloba ti akokisa 40 jours. Mot de la fin zali, mot de la fin témoin pour l'émission. Voilà. Artiste grandissant. Tu dis que ça facile parce que on a battu ce que ça renvoûtement ya caméra na micro et le papa masumu et comme ça biso na ba fertilité. Mais tout mécano kokoli sa makanisi na mitu na biso. Toza mikolo moi na muke na kati na biso azate. Les artistes grandissants. Tokola toza la batu. Donc ya honde za ya motuya
ngai ya bino ndeko na bino leki na bino yaya na bino mama na bino camarades na bino nasengi tozelaka mabe koma te po tosala nini changer to po tozwa conscience lelo Suzy Nzambe apesaki ye grâce ya koya kolimbisa baninga kosenga ba pardon kozwa temps ya kobongisa nzela na ye ntango mosusu nga na yo tokozwa temps wana te mpo babili we yaka lokwa moyibi okokola lola moki to bimi okuta na accident ndenge ndeko na biso petit frère na nga wautai kokufa wilo ndenge atikaki biso mosu abimaki na likanisike na kei na kozonga mais azongaki te sikoyo ntango yo ozaka mutu moko ya ekei nde bakomoloba eke ezongi mama nyonso ya mokili eza vanité de vanité okende otika nini epuis omema nini epa Nzambe baartiste olie tokende na bafutilité tobose tosala mosala yango nde eza mpenza yango nde eza mpenza eloko ya makasi oyo esangisa biso nandimi te mutu na mutu atikaki ndako na ye aye okota théâtre mpo koma ofingana na bato te tokotaki théâtre mpo tosala mosala ya apporter quelque chose na baville na biso mpe toaide mpe population na biso na baconseil na biso. Voilà, je vous aime beaucoup. J'aime aussi ma deuxième famille Omo Minanga atikela ngai Suzy Bantu yango lelo na eko partager na bango mawa ya 40e jour oyo na fanda na passer na bango journée bongo na kende tozo zela programme ya Pierre Tombal oyo fait na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.